raison, artiste et comédienne, hein, oiseau fingama mingi actuellement ils belle vie. Mais ce qu'on a au là, bateau nous se finga belle vie les lots. Ce qu'on est côté y a artiste. C'est des artistes au bateau tinda ba chroniquer parce que c'est ça la vérité. Si là a manifesté ingratitude. Olobini ni bandela? Nengeni si la manifesté ingratitude et pas Belle Vie TV na makambo onyo sur Belle Vie TV, Belle Vie kandia salila. Pardon. Et puis ça moi kanda. Ndeti et puis ça rapena kanda na bandeko mso famille. Moni surtout muto penda aza famille bote makila et opesa e kanda. Tali dernière tableau, moi na bongo nimboa, ngaye, moi na mameto na bongo nimboa, en face ya masa na ye, na mama na ser na biso, on a bakata na raté, ser na nga top, na dada international ba yeko mona pena ki petua na baluki mboa. Tala niveau ya film ekomi. Ba artiste au bazo tinda ba chroniqueur ba finga Belle Vie, mais ezaka ba artiste au Belle Vie a tia peu poids. Et ça va artiste oh ba belle la Belle Vie ah Belle Vie yenda pesa nga likanisia ko sala pe chaîne YouTube. Et ça va artiste oh ça dit oh ba belle la ah Belle Vie yende marraine ça dit Belle Vie ne marraine ya chaîne na ngai. Et ça va artiste ba loba ke non Belle Vie mwana muke na mutete na ye. Pas Belle Vie kani. Pas Belle Vie kani la nengi mo ni ba chance tout monde ba fashaka. Bango ba la famille boto me ba fâché. Et puis nengi no ko comprendre ça lobby. Et puis non ko fa ça lobby ke mwana muke na mutete na ye. Mwana muke na mutete na ye. Mwana eza bordi. Eza bordi. Et puis tobi ser na biso loba eloko wana. Mwana muke na mutete na ye zali ser na biso sila. Ouais. Yem talobaka ke mwana muke na mutete na ye. Ti a lobby vérité. Bongo lo banga bongo. Obi ke noko konfak so tuti bordi là. A tuti bordi te lo banga bongo. Si porter minya ba oyelo na miniature kala minya. Bevi kandi omoni ache affiche yangoyo, affiche yangoyo, c'est dessert rival. Dessert rival. Belle Vie azo komakaka. Au-delà de tout bazo fingaye, au-delà de tout bazo humilier, azo komakaka un mot quand même 2 minutes par rapport à affiche à sika oyo. Yo au pesa ba accès ya kozala ba tout monde va zoom. Ozo comprendre. Voilà la pesa accès. Tant aussi la pesa accès aux abattu ba zoom ba miss lo ba za ba finga. O ba yaka ba pona mama tete te ba yaka pona ko finga. Ba finga moi litema Belle Vie bi ke Belle Vie na succès ba epesi la ba mbongo. Ozo comprendre. Na moi na miniature zoom ache Belle Vie na maseki. Ok, hier makasi ya. Mande fone bo na maseki. Nini? Mande fone. Nakulanda bobele senzela na yo nanyala kisanga nzela ya solo popolipo systématique que na théâtre depuis 1900 Zakari Baba Baswe tige nano ya na théâtre te papa kuluta famille bota vezakle famille bota elibino tige de famille bota bwana impact bwana idéologie. Betuni baou différence yena parce que maman Belle Vie kandi poutine de l'écriture azoko makaka engaye nazole la famille bota mabe émission na bino masolo ya tige toujours Nathan parce que to ça la rabinora musala biso to za bata musala to za ba jalelo yo to za ba soda oyo to sara toujours musala engaye famille bota nazomona ba commentaire na bino papa kulutu kolongola tige te na yoki bino na yoki pe na moni tige kotika la parce que idéologie oyo eza idéologie tozo sala na bino toujours musala. Merci beaucoup na bino tout bozo na biso na Active Final Télévision ya yemoko monsieur M Musala Nzambe initiateur oyo ya sala chaîne oyo pona ko promouvoir ba valeur artiste na biso Belle Vie kandi poutine de l'écriture mama koma mama Morote mama Arai Goshi Tabita ya bato mabokedi. Alors
pourquoi pas bokende ko s'abonner na chaîne Oyo Active Final Télévision. Déjà bozolanda bagag kuna écrit par Jerry Kobetox papa koluta famille libota engaye bagag wana na ebisi bino kezo sala bino sukaina o wapi elenge o wapi bolanda toujours bagag bo partager émission na biso système à tige car trosa il a bino masolo ya tige lelo na kozalanga moko te ndenge bomesani kolandanga tozalaka des personnes toujours bozo banga nini bozo lenga nini abakuku conscient lelo aye lisusu poto solo na tout ça ane analyse sur makambo ezoleka na toile surtout pe film ya ser na biso Belvi Kandi de dog et komina parti oyo biso bano tokenda na ina ba bengaka apogée timba ta on a le bien apogée boyegesho ingange azana temps à comprendre Junior Lusaulu à comprendre batu ba kima classe batu bo kima ina boyebi apogée soke lingolo banini eza 40e partie ya film to ya théâtre te. Alors film na biso des dogs et comme une apogée et ça sousuma c'est quitté tolanda film na biso famille bota focus Belvi Kandi ba finga Belvi ba humilier ba sala tout rendez-vous na guichet nde okata makambu parce que Belvi Kandi a osala musala. Alors famille bota pourquoi pas total film na biso lelo épisode à sikero kota total film opération na bisaki bino 100 ans na kingandi engaye 100 ans na kingandi parce que biso chez biso to boostakate chez biso toza na France 24 na TV5 Belvi TV Kandi Star biso mto tindaka muto asala partenariat te ba kabwa na sienne ko mo laksa loso biso mto tindaka silate asala partenariat aweza ben siltite aweza ba vérité et puis ça pembe te ça droit chemin. Alors, tu as solo là, il y a film de doc, et puis tu moni maman Belvi Kandi a bois qui affiche malamoko. Le coup là, il y a déjà l'industrie cinéma, dessert rival. Dessert rival, botal la moka système, il y a habillage na biso na simadi, parce que moutou ezo sala, dessert rival, film, ezo un impact, ezo une idéologie. Tu rebête à ma solo nango, na bako conscient, et puis tu as solo là, likamboyo. Ya mwana mboka moko aza na mikili asali mwa bungalo banini kotalisa ba valeur ya Belvi Kandi awa bimi awa bako fingete après Papi Kader bako fingete après bandeko bakumisaka Belvi to kotale pe na mir parce que mikoleza to kotala na mir to kosolo la pe marambu oyo etali koya ko sala outrage diffamation na likambo moko eza vrai te koloba pona Belvi est-ce que ça malamu na cinéma congolais par rapport à bandeko o baza tout autour ya sila bazo sala au moment aussi la zo boka bango mabanga au moment si la zo sepela na bango to sola on a baku conscient abaku conscient kotaka di popolipo enga ya baku conscient tiki chapeau les loza chapeau sans chapeau na ya po mona ke na mutu baba mona belaki na mutu ezate ke mutu na ngaso indi na mutu. En tout cas, si on merci dans le parce que c'est une occasion pour les plateau dans les artés. Système à tige toujours. Système à tige, en tout cas félicitations. Famille bote babi tige tikala. T'es jamais. Babi tige tikala kaka. Idéologie on t'a même dans ma sola théâtre yo. En tout cas merci dans merci na pasteur. Artif Final, le patron de Artif Final Télévision. Mais c'est M. Bientôt anniversaire. Le 11 novembre, anniversaire. Bon, yo moto na solo ka ozo senga vidéo zo senga ba cadeau. Tala muninga sengi libonde. Il libonde li neto mona maman Belvi Kandi asala ki pour anniversaire na ye. Maman lombo yaki. Obi le yo landa makamu yo za bakuko landa makamu boene. Mais azameye. Yem to za mama bien. Belvi Kandi ça me rappelle mais pourquoi on l'a comme ça il était dans la soie on zo cha na tika bongo no liet na liet mais c'est ema lela ilongo no lo ba onja ma Belvi Kandi chaka na bune wana ba po ya le piste mo spécial chaka azala ba ndembi na ye ba matungunu na ya kata so akati yango atie so matungunu na cho likolo wa mo tomzo sali mo décor so ça bloni mo so besoin ba dedok elo wa poso mo wa munene bazui ba yiti ba tie ba tumbi ba boaki matungulu ba boaki matomate bazui wala dedok bazui sikoyo mayonnaise ba tie ba cho na kwanga nezo gumu ko dedok eza
Voilà. Félicitations. En tout cas, M. M, toujours c'est la Libon de le 11 novembre. Pour nous on a besoin de Bakou conscient. À Bakou conscient, tu vas finir ma belle commentaire, balobi aux très très comment yoko ya koloba maramba boye. Mais les autres sont là, nous avons mettre les solos des dogs. Des dogs on a tali dernière tableau. Moi na bongo nimboa. Ngaye, moi na mameto la bongo nimboa. En face ya massa na ye. Na mama na ser na biso on a bakata na raté ser na nga top na dada international ba yeko mona pena ki petit wana baluki mboa tala niveau ya film ekomi ozo sala analyse nini na écriture à Belvi Kandi. Ouais, c'est très spécial. Au moins maman yeba quitté mais nzoka mona baluka mboa ozo reprend et puis maman tout ni kalanyo so wana donc ozo senti idéologie au Belvi Kanyazana. Autant si ma yele autant les amis que Belvi Kano rochena aussi si la solanier zo pesira papier na bi. Ah ça ira 30 minutes. Belvi Kano ro kangele sika na toilette sika solanier zali. On pesira 30 minutes. Abimisi. Abimisi. Et bon si là. Kasi yango moni sko to linga, yango moni nga na ela bimi abaku konso pona la mukasi la pa ko mabongo. Akoma bongo. La musa ba koki ko tia pe na toilette. Il faut si la pas comme bongo. Akoma koko. Et c'est trop tard, hein? Et c'est trop tard. Donc il y a pas comme bongo. Donc il y a qui qu'on s'appelle Belvi à lobby. Oui, mais bien comprendre. Mais muto pesa, mais tala, muto pesa si la hindou sa chaîne YouTube c'est Belvi Kandi. Mais pour rapport Belvi Kandi on c'est là malamu atikai. Aro diembele. Nani akodembela mais si la faut diembele. Nani akodembela mungu. Si la diembela Belvi Kandi pour mona c'est là malonga okangaye. Faut passer là malonga okangena mafinga te, okangena musala. Na monda mais le bina mafinga te mais bazo kangena mafinga mabete kasi yango zo mona zo me ma faillite na kati ya SB ko lelo so moni si la boire loko i tala ata 1 heure du temps ya si la publié 1 heure du temps elle va publier tala ba vie tika boy sko li futi nango za mafinga mtemi masko ba bilo mo abongo et ça la ekiti ça kasi eza le roi Jericho Betox a mesana na olia matembele molo wa memelo ndundo ko raté donc bakouk ba mesani trône wa finga ba mesani trône ma finga ba ngo réalité musala o mutu wana boyebele nango ba ko tala ngote donc ba bengala ba koni fuati ba journaliste bu zobo za rapime na sila fo bengala ba tout neti nani ebele ba yagola ba zuma ba miss ba bebele ba ebele babengana ba ba selo mais yé moko pa bwaka ba ngoma banga ya bo to na zo kezo meme na shit ne j'ai compétence ne biti bon te elo na ebise ba famille boteni irrigate na bibite ya kota beta tout ça elo mo si la publier inédit te wana zo ba solo inédit wana ba solo kasi yaponi Belve mesani saba na famille bota na musala na ye na musala o ya sala et non na babuzoba ozoba Belve kaneza mta mafinga te yazande ane artiste comédien voilà alors famille bota quand déjà beaucoup conscience solo baboye bandeko bozo tenir rigueur bozo baza très asali boye non azo baka vérité parce que azo conscientiser bakuk nyoso ba comme conscient lokola ye malgré le biba inconscient bazali inconscient pena bazali belé baza pena belé ba conscient pe bazali voilà ko ba Zeus balancer à Gaza conscient ya landininga ya landio e belé pe ba ola ndonde ko mo lo ba mais be ola ngai ba bakuk pe muso ba sepela na ba Zeus Balenciaga a commune a landininga pe ba ba landininga ko pa ba méchant niala ba yamani tumba ba landina ba ngai. Voilà, alors famille Libota to consommer film na épisode des dogs parce que épisode a sika déjà na pointe biso za industrie cinéma rediffusé za la raté. To consommer film na biso et sans oublier Belvi Kandi omoni ache affiche yango yo c'est dessert rival. Dessert rival. Belvi azo komakaka. Au-delà de tout bazo fingaye, au-delà de tout bazo humilier, azo komakaka un mot quand même 2 minutes. Par rapport à affiche à Sika, Oyo Monibo. Belvi Kandi, meilleur artiste et comédien en Afrique centrale, la Bissoawa. Donc, en tout cas, vraiment, toujours continuer comme on a rabilé Yassika.
ezate ke lobi toliaki pondu lobi kuna pondu lobi kuna pondu te bebi kani lobi pondu lobi madesu lobi fumbwa lobi mayebo na binzo uzo santi omona mo ba sentiment ezokota na kati ya mon peut-être kufaki peut-être bamana ke ko nanya eko sexuel belle version isiango polelo na esa bino belle obi biloko bato bazo silika na wa ngana mutu na ya polelo belle vie kanina sila ba koma pena égal polelo lo pesa zo bazala égal te le pesa te belle vie tout dans la première année belle vie. Deuxième. Belle vie. Troisième. Belle vie. Quatrième. Si là. Ah! Donc, premier na troisième belle vie na belle vie. Quatrième si là. Yo abaku kozolo ba makamabou. Oh. Mais bilo na loba même ba tu nyonso ba otalanga même ba vrai abaku ba yebi. Ba yebi ke biloko eza ba biloko oyo ba zuma ba memela si là ya mafinga ekitsaye. Ekitisa si. Mais yé mon copé c'est comme si ba bia sepela na ngoma kasi. Kasi yo ça de ekitsaye. Faut qu'on na mayela mona ke biloko zo kitsa na ngonga et même na ngani pas ko finga belle vie ko finga kisi ko finga biloko ezo memele lokote et ko de kitisa yo e kitie makasi ko belle vie na minutes oyo na mizo belle vie za likolo ndenga ko mi film asiga belle vie za o mona lelo ba peut-être belle vie sa ba maman mikolo batala rango. Oui, si la maman mikolo batala. Bagana mo difficulté. Te si la maman mikolo batala. Bagana ba difficulté otala pour otala na ko na pe otala pe mission na ko pa na belo ti. Mais Belleville kandi sera salelio théâtre. Otala zo comprendre zo pena de tu continue na dedok boy. De ti dessert rival to ba buwa ka ngo yeba. Dessert rival oyo. Na ko melo mo boy ne. Elle va jouer c'est mususu. Pour ça na miko. Elle va jouer c'est mususu salelio mo boy. Na ko bandeni. Apesa ngo kombo théâtre en biso. Ozo prendre. Mais tu es théâtre en biso. Mais ceux qui ont l'examen ma sport, ma ballet, ma nini. Au point. Toi mouton a découvert par obuso ba. Parce que elle a pas muso ko sa pièce. Après ça on komi combo on a repassé un examen ne faisons comme titre mo bohem susu. Géry et moi. Tant to kota na kata pièce. Faut que nous retrouvions comment Géry et moi. Tout le monde avec Géry et moi. Donc titre est correspondant. Et correspondant na makambo sama. Na intrigue. Mais voilà. Mais si yo kota kuna bakomi Géry et moi. Tant kota kuna et comme makambo susu. Maintenant tout le monde a des rivales. Des rivales. Parce que ce qu'on koti au monde appelle nzele mo mi balé. Ozo point et de kaka ndenge titre tozaka na kati to bima libanda titre so moni ko bima ya wala ko bima te normal c'est un rival bon recevoir ne crédit on est ko bima te. Voilà to continue la troisième sujet na biso total la mwana mboka oya lobi total Nicolas ya idéologie ta na mire idéologie ta na mire papa ko ta famille bota mutu montre total nanu mai o ezole kana mire film wana aïe 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 réchauffé quoi au pesi mbwambo aboyi bande ko ngai lelo ça dit dans ce monde disons artiste comédien hein oazo fingama mingi actuellement za Belleville mais si ko na otala bato nyoso ba finga Belleville lelo c'est ko kei côté ya ba artiste c'est des artistes o bazo tinda ba chroniqueur parce que c'est ça la vérité ba artiste o bazo tinda ba chroniqueur ba finga Belleville mais ezaka ba artiste o Belleville atia pe poids. Et ça va artiste oh ba belle la Belleville Belleville yenda pesa nga likanisi ya kosala pe chaîne YouTube. Et ça va artiste ça dit oh ba belle la Belleville yende marraine ça dit Belleville ne marraine ya chaîne na ngai. Et ça va artiste ba loba ke non Belleville mwana muke na mutete na ye. Mutete na ye mwana muke na mutete na ye. Voilà ça dit artiste ba otina ba doit finga Belleville lelo. Mais ça dit autant là que même ba chroniqueur au finga Belleville lelo et ça ba chroniqueur au bazala ko kene kolela la Belleville nzala na bureau na ye bazana ça dit hein ba garçon là qui ça wana na misu bazaka ba papa maman bon bref bazana ça dit belé bazo voilà kaka bango batu bazo hein voilà bazo finga Belleville mais autant là bango nyonso ça dit bazala ko kene kolela la Belleville nzala na bureau na ye famille bota au monde ba bitumba ya boye nzamba tika rabana ete ça dit so tali mutu osani mutu moko oya sunga batu e batu ana sans raison ba balukele ba ko finga e nzamba tika mutu ana sunga te donc nzambe pa otika Belleville te quoi
Bah, en tout cas, Belleville Candy, c'est la meilleure. C'est la meilleure. C'est-à-dire, en termes, il y a comme un film. Non, les lots, tu as l'équipe Belleville à Zate. Les lots, tu as l'équipe Belleville à comme un film à Zate. Ce que Taliba film à Misusu, c'est-à-dire, on a un théâtre, un maboke, mais il y a Belleville, on sentir une différence. C'est-à-dire, film est accompagné d'une émotion, c'est-à-dire, Pénéga au Bissama à Misso. Belleville, c'est toi la meilleure. Il y a un tikaba finga yo. Ba finga yo pour l'équipe bango. Moi, je me dis que pour l'équipe bango, yondo créa ibele bazalelo. J'espère que tu as une amie ou un oyebi. Ouais, na ibi noko kofalt. Voilà, tout y bordir hein. T'es tout y bordir dans le vérité. T'es one is a bordir. T'es ça bordir dans le vérité. One is a bordir. Et ça ma vérité. Alors la vérité. Bon ba zoom ba fin ça bani. Ba zoom ba. T'es kota la pe kolobaki bateau Belleville salisa bangwana lelo ba finga kaye a parina ba chaîne na bango au monte que ça bordir. Et puis ça kandati. Même le lolo dans la famille bote belé ba chance ma tout monde on peut ça ba kanda pour nini le lolo Belleville à sala sila à salela à sa aidaye na makamba chaîne na yem depuis c'est indusa te mona maitala ngana sali boy yo bébé ta chaîne na yo sala wenge na yem ta aidaye o sala boy o ki na droite faisons na gauche et puis ça dans la famille bote msou kanda mais Belleville ine mais ndenge nini sila a manifesté ingratitude. Olobini ni bandela ndenge nini si la manifesta ingratitude et pas Belleville TV na makambo onyo sur Belleville TV Belleville kandi asalela pardon apon et puis ça moi kanda ndeti et puis ça kapena kanda na bandeko mso famille moni surtout muto penda aza famille bote makila et opesa e kanda et puis ça kanda kosunga ndeko mo boye osungi mutu moko boye elle wande ti boye j'ai compétence sunga lobi yo ki na bimeli j'ai compétence na émission mususu na mo sa ile ba vidéo ne yo lelo eda o pesa batu mususu chance ya rozala na mona yute te na lobi moni yo bordir ngai te loba Belleville mabesi ko ya vérité batu mo boya vérité yo pesa batu mususu chance lelo soko akoma YouTube ekoma pe moi 2 personnes moi 3 5 YouTube ba yebiye grâce na yo mto la sene ba télé na micro nenge ba présentaka nenge ba bandaka po yeba bango ba problème mais lelo grâce na yo ayeba ngati bazaka na nini ayeba ngane ba bandaka te azaka na difficulté yango ya azaka na facilité mélancolie azaka na facilité mélamai mais facilité représenter mission kana ngote yo la kisene ba sala ba biloko na mais ba comment ko critiquer yo pesa moi kana siko bato balingaka yo ba balinga ngote net banga yo la lingaka yo pona mona ka lelo ndongo sala batebele et pesa ka bakanda ozomona lelo ba peki tita bandima yo abete wana noko jeri ko beto wana noko mutu moko bien ozopona mais mutu moko bo bimi aboya yo siko bato pe balinga ko isa onde tozonga pa Belleville kani tozonga pa Belleville kani la ndenge moko ni ba chance bato monde ba fashaka bango ba na famille boto me ba fashe ndenge ndoko ko frata lobby et puis non ko frata lobby ke mwana moke na motete na ye mwana moke na motete na ye mwana eza bordir toyebi ser na biso aloba eloko wana mwana moke na motete na ye ezali ser na biso sila ye moto alobaka ke mwana moke na motete na ye te alobi vérité bongo alobaka bongo obi ke noko kofaxo tuti bordir tuti bordir te alobaka bongo supporte minya baoyelo na miniature kala mingi te ke buso bana yango ezokloe bango ezomema bango na faillite ezomema bango ba faillite lelo kami to omona pe tovandi webe osuzuki SB elongo ya tamwa dika boso benjire esala te ba message check na matembele so omoni matembele te bokima bakelo matembele lelo soki benjire eza te akoperde baboli akoma ope mais tangu yo opesa ba accès ya kozala bla bato mo ba zoom ozo comprendre wana na pesa accès tangu si la pesa accès ozala to ba zoom ba miss lolo ba zabata ba finga o ba yaka pona mama tete te ba yaka pona ko finga ba finga moi litama Belleville ba bike Belleville na succès ba epesi la bango mbongo ozo comprendre na moi na miniature zoom match Belleville na maseki zoom na mfama kasi mande fone bonga na maseki nini mande fone bonga na maseki ya zuma bonga na maseki vle maseki ndeye ala problème na ye te na za problème ngana linga akane la bato pa pamba te bino ko pona ngate ngana linga ka bato yo ba critique ka pardon ba fingaka bato yo ba mimaka biloko malamu te bato ma biloko malamu nga bato finga bango te ya kata na critique mais ma finga eza mabe
oko ya ko déstabiliser mutu ko Belleville kanina o Belleville kana amoni passe pour construire ça lelo pour construire 10 niveaux pas que na 11e niveau 10 niveaux ya ça na ngwana ya carrière comprendre a conscience malé so mutu moko boye alinga buka on a des jours parce que so tali ba propos ya Zuma on ça analyse pour auti ko ça peut sortie médiatique mususu wa a ko dévoiler a ko loba et ça koni neti et puis ça nga kanda et puis ça nga kanda ngana ba ko conscient et puis ça nga kanda ozo comprendre na place o ya ko beta masolo tête nemo yo fanda ko tshaka micro et c'est yo ya nous aussi la tête o ya kapina o ya po yo tout le monde o ya rande pour aider si là vous comprenez moi ya kapina des doc nini boye c'est rival ozo beta yeso ka bandi masolo banana yo so mona bango ba sele miso bani benake ni na biso banana na bon oui to boité critiquer mais banana na film na bino ya banana na film na monter na moment belle vie belle papa t'arrêtes ba propose Zuma otolo auta mo na pena nzela ba propos moko Zuma otolo bakala mingi tawa elo otolo ba OK o na otolo ndetse lo ngana suna otolo ndai ba to ba ko pena raté Jérémy Tangwa Yaka Belleville. Mais c'est de la vérité, petit. Maman, tu vas Tanga Kombo Zuma. Jérémy Tangwa Yaka Belleville t'a aidé pour les lois en grâce parce que quand même la peau tout pas bana na succès au Jérémy c'est grâce à Belleville. Aïe a même a PC rôle wana pas finir batunda comme finir to libanda ti a PC rôle wana pour le sala Jérémy a comme na mutu ko comme nango a comme na ndako mo foutre la kuna et ça grâce à Belleville que ni mta sala été sala ka boy pour la place aux jouer pour Belleville mutu mo boy oui Belleville soke la qui azai age mo papa lombe pour groupe Belleville ngeza mama na succès ngeza pour mo beti le lopa mba groupe ko ngeza ka likolo kasiti bo vision wana o intelligent même personne so azaki age mo na papa lombe oui asali pe carrière le papa lombe angaza mabe angaza mais Belleville ngolo mona ke na ba apis ngaba no benga pour kenda déjà so tana na age bonda kenda na tuna nanu so yo za pas conscient oyebi makamonyo so tundeni te naza abaku conscient oui mais nalingaka pe bato basala ka musana bango bien dans Zuma lobby j'ai abi Belleville mutalaxa Jérémy mafinga Jérémy zo finga le Zuma abi Belleville mutalakisai mais OK Belleville monaka po Belleville amona po vinda asambela ga muso mosokoti na profondeur lo sambo zamba ko mopeso ba makamumi mo ko peto roi prophète ya kota na pas Jérémy atali atrabité neno moni loko jouer bo te jouer boy et simba lo jembo mutanga mutuka kasa ba Belleville apesi mutuka te ma pesi vie ozo comprendre apesi façon rejouer les Zuma comprendre te ozo comprendre voilà to cité pardon nakoya ko humilier kaka tala caméra lelo mutu azo sangisa bana azo sunga bango apesa bango eloko kolia bakaye mais to mona mutu moko boye aye alobiki mutu wana kenda ko envoûter bana wana et puis mutu wana azali pembeni ya ndeko ya mutu bazo finga wana qui est sila tala caméra soki okomicha abaku conscient to komicha congolais okoki koloba na sila nini parce que tout ça c'est sila ti ya gola zo ya koloba na Belleville bongo eza sila à vous l'antenne et là on a banda tabana no so mams sila sila tant banda théâtre na yo tant banda mamno yo sa mambo ko artiste et comédien bato yo wana o lelo ontima baza pembeni na mafinga bala raté ono sabe musana bien ozo bon pour longoli mon boya asouté o continue musana mais ça longoli bon akoi c'est comme si on dirait pas en succès il faut pas finir mais ça longoli bon est-ce que bon balaxé mama idem mo sa chaîne mutu ta la rise idem mo sa chaîne azawana le bozana iti et bon ba peso ta conscient ma ngate bandele loko yo et bon ba peso ta conscient ma ngate te bandele loko mutu apesa ka nini mutu apesa idée ya kosala chaîne lelo bazana iti et bon basela ka yelo côté nzeta mobeso Belleville et puis j'ai comme to son comme sanga o te solo on a koi
Si les gens dans la parade d'aparté. Tika bon. Parce que moi même les gens d'aparté, au quoi ndeni. Ah. Voilà, olingi akufa to ndeni, pour les gens derrière au quoi. Akoya sundeni. Aza kokweya. Aza derrière au quoi. Sur le plan artistique. Aza déjà au quoi. Pour bakoya ko loba tout est vanité. To lobi maramba sur le plan artistique. Tala. Omoni lelo, omoni lelo. Belvi kandi soka chelo kaboyika na ine. Kota tala ba vie nango. Kota pe asila tala ba vie. Bon, tomati ici la dossier Belvi kandi ine si la désert kota ki otala. Ba vie, on peut sans réponse ça été. Azotala maté. Si azotala maté. Azotala maté. Pourquoi likolo ba zuma bateau ya pesa ba. On a nini yoto ke kana ba zuma yezi bateau ya vérité. Bateau ya nzima ba za la pembeni na ewana. Ozo point. Bateau ya nzima. O ya boa ba mabanga. Oya boka ba kasamta boka batamalunga wasamta boka batulu ba magma tige chananga ozo boka no benzo ka batumo baza anti-valeur voilà merci ozo comprendre Belvi kandi azana fondation aza muto Belvi kandi azana so côté na no Belvi boy so za muto yo oza be mwana nzambi omo be te moi so aza muto kosunga na ele le misi ngambu ozo comprendre naebaka Belvi kandi wana kutu zela no na ba famille bota bolimbisa na ngana cha vidéo oyo awa mais ba famille bota ba oza la blessé trop bazo betsa bino mabaku na bandeko ya ba satana oyo ba idiot na ba idioto bazo entourer sila donc na kocha yango te yagola en tout cas ngana kosenga boye pardon penza Belvi aza na famille na ye to famille bota Belvi jusque là na kangisa mutu te omoni batu nyonso babaka Belvi akangisa yenga Belvi atikala okangisa mutu te mukolo Belvi akokangisa mutu nde mukolo batu ebele pour comprendre continue ouais goto comprendre aza na mutu mosunga batu na mona avant Belvi kani kuta sama mbwasa ba Belvi TV ba tout ça kala lelo kutu te wana una zuba la o Belvi komina on lelo te anda la ko sa ba don na we ba na kutane na utaka kimbondo na zona mona wana mezo komina na banda bon ete so ba yo sa ba do mais mona na mutu kwa mo ba okitsa ba loso ba nini ete so ba yo sa don à l'époque lelo te lelo wana kutu mama Belvi TV ete ba veni no tanga ba komango na commentaire oui aveni mo tanga ya timasi ba komi na commentaire mais ngala mta pembe babio tanga banda ko ya pe to yebi na mutu kana rouge otanga ki ya rouge ya Mercedes wana si la zo ya pas miracle ata mona mutu ka rouge ya zo ya makolo auta kalina kalina sobo moni ba benga on community ni ba en place na bango ni ba benga on lingwa la ba rumbu citas ana makolo ko azo ya pas miracle na yirsi péché vie mon miracle kepe ba akatiki pe azongi po ya bando ya makolo vous comprenez d'accord donc c'est ça bongo ozo point na mona da Belvi na makambo no sala baba don okala na pami ba terre nyonso ba actrice nyonso ozo ba Belvi no sala ba don na déjà kala siko bolamu ne yango memele bolamu ya Belvi yango mteso memele ba biloko ki mutema malamu ya Belvi yango zo memele ba biloko Belvi kandi ngana ebisiyo na komo ya bolingo nzambe ko continuer toujours au sala bolamu po bato ba atika na ye parce que koloba ya boye ko vana émission koloba bébé aussi na mpona batamokilité ozo na mpona muto akela ye ozo kwa yo kasi omoni bato na tini ba osama makambo wana ya continuer ko sala bolamu mo le bébé akufa nzambe ofrapper bango ata malade ba musomba wala bana ba musombe ko zo misusu nzambe ko frapper bon nzamba lingaka te ba toucher oyo ye nzamba lingaka ba ko kufa kala mingi ebele miso ba musomba wana za nzambe muto frapper bango na maladi kaka na maladi nzamba lingaka te ba toucher ye polo to mona miso mo bote bevel les gars a finga muto mo bo ale ngana miso te comprendre bino mo leki bondo critiquer Belvi bo critiquer musala wa zo sala wona za mabete lelo so na moni ndeko na zuma leki o critiquer no yo lo banete peut-être critique wana sikoyo faut la critique moko normal na tête bien ta critiquer tout ça na micro aime ça bien que Belvi kandi peut-être ningo seli pièce oyo te pièce mo be faudra ça la bo so na tali pe bi ate o critique zo normal non li na miso te na takizu te bango ba critiquer to mona te na soki zela ba ba critiquer ka bazali asa la critique soki mukola ko ya mukola ko leka sali critique tika kana na yebisa ba critiquer bazali
nani Moura de la presse na Barési Belvé qui maquillage bien té et la mbago talata qui boyete ça peut moi critique té ouais ça critique et ça critique dans mon Moussa Belvé a designé hein toi aussi des émissions Moussa la Belvé ça là toi aussi des émissions ça Moussa ni donc voilà ça critique té ba critique à Moussa Moussa na allez voir géri au bandit des années sur ma baie faut la critiquer yo voilà la Moussa na yo mais jamais ce que au géri et toi on a gagné l'école wana et ça m'a té voilà la critique ni voilà merci beaucoup la batutu voilà yo comme il s'appelle voilà to comme la souka en tout cas voilà critique ma beauté sur est-ce que ça même langage pour nanga ngai pour ngai président Lombe il fallait tika sila za la danseuse ninga ba nosa test na ba orchestre fallait za la danseuse ah ils injirté parce que bazo traiter belle vie de tout tu as une histoire bien si la linga musique makasi si la amemi buzoba ya ba danseuse buzoba ya ba musicien mususu bazaka nango o bazaka na ba nerf solidité ya ko finga ka baninga na bango nde si la memi on a théâtre pesa ba mbote na auto si la biso en tout cas merci vraiment na Géry Kobetos merci aussi na Arti Final chez nous Nzimanga pour yambangana lo bosolo le 11 novembre le 11 novembre à toi merci merci na pasteur non la liboneli non appelle liboneli ba beaucoup conscient bonne la pe na na kokisi na baxi susu mbula mususu to pesa nzambe merci bana ya famille bota oyo pe ba kolinga to ba bonne na ba nzambe ba pesa nzambe merci ninga baxi nga sumu kolo ba famille bota ba vidéo et ça la pe bien ya pesi bino pe mbote sika bozali bana famille bota na ba beaucoup conscient na pesi bino vraiment bambote sous doit sous merci na Belvi Kandi mata kolanda ba biloko wana te kolanda te po mutu afini yo po kenei ko pesa don abiki ozamuta bakisi yango mo pesa so ezate po ko makimia te atok yo bango kimia bango eza nini osala sous théâtre te okoya ndi ba otika yo voilà ba otika ote po tiko saba don continuer ki mutema malamu yo salaka continue au salon muto futo ezaka nzambe voilà moi de toi mbote to fandisa maso kera matumona bambote no trop chance matumona blandine matumona engaye moi si Eric Ndongala Rigel Munene Nanouche Matone la pesi famille Mambona Mbote na bino. Est-ce que Rigel Munene azape Munene? Bientôt voilà, merci beaucoup à Bakou Conseil ngai émission na bino masolo ya TJ Sili to bandaki na bino to sukise na bino famille Bota to zala toujours focus ma film na biso to landa banyanga la kata ba senzi lokola ya ba gola te aze incapable ya kobokola bana na commune ya Kinshasa bazo soit bangona bangungi bana baza mal ceux qui encadré mais zo ko bana muto abongisa vie na ye famille Bota to zala toujours wana focus Belvi Kandi merci beaucoup na bino tout bolandaki biso na Active Final Télévision papa Kuluta famille Bota fait ça clé toujours tige bambote nao ebele dode mavumi sa joie au Pedro de retour na mboka na ye mboka bateka miliki na station yengaye Clarisse Plasma to panzela bango siko to panza selekele obeta bango toro pitbull ya Belvi Kandi engaye la maman chérie à moi si nazo lelo mabe base à Londres maman José Lusadisu maman Claudine Bokatola engaye maman Aminata Tulomba nazo lelo mabe papa Jaboun Mayembo motema ya maman Anas bambote no ebele. Sans oublier Mamita Dina de Belgique, na lingaka kobeta lokolo, tangu na koloba Mamita Dina de Belgique. Bibi Chiesanga BBC, manifeste-toi. Manifeste-toi et osala bien. Famille Bota, bato na solo kabasonga batu betuni ba ou différence yena, bazo finga belvi po azana impact ana idéologie. Sans impact, sans idéologie, balinga ba finga belvité. Alors to comprendre ngo tozala toujours wana pour nous soutenir Belvi Kandi ba dialelo ba communicateur ba attaché de presse to la Belvi Kandi to tika osala lokola la Zuma ba tendresse ba mise lolo ba zaka intérêt na bango moko ba ponana na sila ekiri ya mbanga ekiri ya kofinga ka batu Belvi Kandi musenza azala raté allez tokutana bino émission ya ciao.